solo que la tikela kibino ce qui bozo koloba te za mabe pe bino pe bazo kanela bino mingi parce que zunga Ajax balingi bino te songi pe za koleka mingi biso na biso pe kasi biso toyebi ke papa atikaki koloba likambo ye moko papa kisolokele yango topesi bino micro bobanda koloba. Nakomba tata mwana pe tata molimo santu. Merci papa. Na maloba bopesi biso. Tango nyonso bino boyebisaka biso témoin ya nzambe mutu. Témoin ya mutu nzambe. Muwei lia biloko na ye me maloba oyo ya tiki baliaka yango te yango wana papa soko pesi biso maloba ezalaka occasion mpona biso tokoka koloba pe koeklere bato ndenge nzembo oyo toyimbaka eloba oyo toyoka na oyo tomona yango nde tokotatola po biso bato zwa mayele pamba te mingi tozobunga mpona kozanga koyeba likambo ya papa Simon Kimbangu yozoloba na biso bokoko na makambo ya nzambe papa likambo ya sika ezalaka te nyonso oyo tozomona ese salama na kala. C'est pourquoi bino boyebisaka biso soko lingo loba likambo sika loba nanu ya kala soki pe olobi ya kala loba ya sika. Toyoki papa lisese oyo yo pesi pota ya sika yango nde mutezongi saka pota ya kala. Mutu soka zoki pota esika wana soki pote sili etikaka cicatrice. Cicatrice wana tango nyonso soko tali yango ozoko se rappeler ke esika oyo nazalaka na pota. Esika wana ekomaka fragile. Fozala mayele. Parce que ceux qui ont sali quelque erreur et si kawane zoki susu pota wana peut-être kolega kutu munene koleka pota o yakala nde makambu tozo vivre le oyo papa outi kolobela oyo tolandi na bande oye lekaka na tango wana ndenge touti koloba papa na makambo ya nzambe likambo sika eza te nyonso oyo tozomona bitumba yiki oyo eza lelo na lingomba euta banda tango ya papa Simon Kimbangu ndenge toyebeli histoire ndenge o rappeler yango papa. Papa Simon Kimbangu akangami, papa Kisolokele akangami, mama Kinzembo akangami na bankole mususu. Mama Kinzembo na papa Kulutu bake na ba fleuve. Papa Simon Kimbangu na bankole mususu bakendaka na likolo.
Na 1959 Lingombe bimi libanda, l'État bandi koluka nani akozwa bokonzi ya Lingomba. Nde bitumba makasi ebandaki à partir de 1960. Pamba te na tango wana ba collaborateur nyonso ya papa Simon Kimbangu batiaka na mitema na bango ke bango nde batu bako yingena. Donc papa bitumba oyo tozana ngo lelo, bitumba oyo tozalaka nango na Lingomba eza ya likambo mosusu te ya kowela bokonzi, ya kowela kiti oyo yo tata Molimo Santu ovandi. Bitumba oyo nyonso tozana ngo yiki eza kaka bokonzi papa. Nani akoyingela wana? Nani akovanda na kiti wana? Na tango wana pezalaka ndenge wana. Papa Diangenda mutavanda ka parce que ezalaka elaka ya tata na ye yende mutaponamaka. Me batu babundisa ye mingi yango mutesalaka ke ba dissidence na tango wana salamaka. Lokola bazwaka bokonzi wana te, ba oyo batiaka na mituke fu bavanda na kiti wana fu bazwa bokonzi. Kanda wana salaka bango nde bakenda kosala mangomba. Livre oyo papa Mfumwa Mbanza pesaka biso l'autre fois ao ya Suzanne H et expliquer makambo wana mingi. Batata Bamba Emmanuel ebele bakenda kosala bamangomba parce que balukaka bokonzi. Mais oyo bazalaka na tango wana papa batombolaka bokonzi ya papa Diangenda. Ba musicien baza ba témoin, chorale ya Yeluselemi baza ba témoin, parce que basala même ki poi batia papa Diangenda na ki poi pona kolakisa ke ye wana mokonzi. Banzembo mandalala pona ba fleuve papa ndenge touti koloba, ndenge outi koloba yango papa. Mama Kinzembo akesa la prison na ba fleuve, akufeli kuna, akundami kuna. Papa Kulutu akangami à l'âge de 7 ans, akena ba fleuve, asali ba étude kuna. Mundele asali mayele nyonso pasala lavage de cerveau ya papa Kisolokele, jusqu'à ce que ba pesiye ba maman basi mwasi ya liboso mama Wamba oyo baboti bana mibale papa Kisolokele fils na papa Simon Kimbangu. Ndenge boyebisaka biso na mbeba oyo ya salaka bayaka kolongola ye bapesi ye susu mama mosusu oyo baboti ne bana misato. Mais suka suka lokola ba mama wana bazalaki ba mama ya elaka te, papa Diangenda ye moko ayaki kobala, ayaki kosala démarche, aye kobala mama Nsalulu Pauline oyo azalaki mama ya elaka.
papa likambo wana yango nde moto etungisaki kuna na ba fleuve, parce que lokola batu mususu bakabwanaki na tina yokowela bokonzi, bango pe bayaki komona ke biso pe lokola makila ya papa Kisolokele ezali awa, lokola mama Kinzembo azali awa akunda mawa, bango pe batombokaki nde tina ya vikaria oyo ebundisaki papa Diangenda makasi à partir ya 1963 ndengo uti koloba ngo papa bakanaka même koboma papa Diangenda, bapekisaka ye même akatisa susu na ngambo wana te. Mais suka lokola batu pe bazalaki oyo babandaki kososola, oyo basosolaki ke nzela tozokende eza malamu te, yango wana bayaki kosenga bolimbisi na bambeba nyonso oyo basalaki epai ya bapapa. Mais papa lelo potango ekomi kozonga susu, nini ezozongisa pota wana? Bokonzi kaka, kowela kaka bokonzi. Or bokonzi wana soki etangama mpona bango te, mwaye pe bazwango eza te papa. Yango wana papa Kisolokele lokola za Nzambe amonaka deja ke sima na biso pasi ekoya, tika na tikala kolakisa likambo, tika na tikala kolakisa likambo po batémoin bazala. Batémoin papa biso batozali awa ebele bamosusu baza te, mais biso bato monani tozali awa toza batémoin, parce que papa Kisolokele alobaka azwi bibili ya apesi epai ya pasteur te ya makambo ya Abraham, ndenge nini makambo ya Abraham ezalaka. Tata Nzinga Kinsukulu azwi Bible atangi, alakisi ndenge nini makambo ya Abraham ezalaka, ndenge nini Abraham abotaka. Me banani bazalaka bana ya Elaka, nani azalaka mwana ya Elaka? Limbisa biso papa chapitre wana tosi totanga ngo awa. Mendenge balobaka la répétition est la mère de la science. Tosengi papa de Gaulle limbisa biso ya kotanga Romains chapitre 9 verset 8 okititi na C poto comprendre susu ke likambo Nzambe eza ya sika te oyo ezalaka na tango ya kala, yango pe kaka moto eza na tango. Merci papa pasteur. Apesi biso chapitre ya Romain baloma chapitre ya libwa na nzela ya mwambe okiti kuna se bora ngonga totangi ka bukusa robi. Romains chapitre 9 verset 8 robi yango ntina ete bana na njoto bajali bana na Nzambe te, kasi bana na Elaka batangami lokola libota. Elaka ejali koloba boye ete na ntango ekoki na kobutwa mpe Sara akozala na mwana. Donc tosuki na verset 9 parce que tozo sala. Merci papa pasteur.
bino tanto bokotanga botangi musika po kozwa mayele. Chapitre wana papa biso te batu tokomi Bible ekomama kala ekomami mpe na ntango ya papa te me likambo yango ese lobama deja kala ke mwana nyonso te oyo abotami na Abraham mutu aza mwana ya elaka me bana oyo babotami na elaka bango nde batu bazotanga na bokonzi ya Nzambe. Papa Kulutu explication apesaka biso yango wana biso nyonso toza kolanda maloba ya papa dia Ngenda tanga zoloba ke mwasi ya mbutaki solokeli ngai muna pona ye mwasi ya mbutaki ngai ngai muna pona ye mwasi na nga moko ngai mutu na pona ye bango misato batu ya lukengo loba ozala mutu ya kokufa misu mais soki ozali mutu oyo zomona oko comprendre makambo oyo papa dia Ngenda za koloba na biso mwasi ya mbutaki solokeli ngamu na pona ye mwasi nini wana parce que biso tolobi papa dia Ngenda ye wana nde papa Simon Kimbangu mwasi nini oyo papa dia Ngenda aponela papa Kisolokeli mama Nsalo yende mutaboti bana oyo papa Kisolokeli alakisa biso bakoki kotangama pona bokonzi ya papa Simon Kimbangu me bana mususu baza bana ya musuni yango papa Kisolokeli alobaki bawana bakende na famille eza maloba ya Nzambe papa Kisolokeli ayokaki soni te parce que alingaki alongola oya ye alobi na lingi te na sima na ngai batikala koloba ke ngai nde na tina na ngai nde likambo ya tata ebebi na longoli nyongo yango wana papa biso lokola toza ba témoin tokokanga minoko te toko continuer koloba pota oyo ezozonga ba oyo baza mayele bayebi ke pota wana ezozonga na tina na bango ndenge papa outi koloba tango yango oyo ndenge papa olobaki dimanche papa Simon Kimbangu tanga ye alataki liputa na bobo mais papa dia Ngenda tanga ye alati abakos yo tango ye olati safari na veste batu babungi me bana ya elembo papa bayebi ke yo wana kaka moto zozonga c'est pourquoi na tango wana papa dia Ngenda bamemaka ye na kipoi na tango wana pona kolakisa munene na ye pe kopesa ye lokumu lelo biso papa soki tozoloba ye kaka kawanka kaka batu bazomona lokola tozo ki exagérer te Nzambe fobolakisa ye po bopesa ye lokumu pamba te yende mutazalaka ye mutazali pe ye mutakozala ba témoignage papa eza mingi na tina ya bokonzi oyo ya yo
biso ba jeune totika kobunga parce que lelo réseaux sociaux ezobungisa biso mingi. Mundele asali réseaux sociaux eza instrument ya communication pour information et kenembanga. Mais ye moko mutasali réseaux sociaux à lobby, les 85% ya makambo eza na réseaux sociaux eza makambo lokuta. Eza ba fake news. Biso bakimbangiste. Photo yoka papa alobi nini? Papa alingi nini? Papa atindi nini? Mais au contraire, biso ba jeune qui mangiste tozo ko se distraire. Na makambo ezo lobama na réseaux sociaux o eza ya lukuta eza sans fondement. Papa batu bawela kalika mususu te bitumba oyo tozana ngo ba jeune peut-être toyebi genèse ya likambo oyo te bitumba oyo tozana ngo eza likambo mususu te eza kaka ya kiti ya bokonzi papa oyo ezalaka na likolo yango kaka tozana ngo pe lelo parce que Satana soka kita na se pona kowela bokonzi. Et lelo papa yango peka kiso salama yango wana papa to sengi na bino bosimba bana ya bilembo bobatela bana ya bilembo po mupepeza makasi pena na nguba ya kitoko papa ezokende na matiti. Donc biso tozo sala devoir ya kopesa ka témoignage makambo yo papa kulutu aloba makambo yo biso to yoka wete biso ba jeune tokende na mipepe oyo ezangi tina te bokonzi ya Nzambe babundisaka yango te parce que Nzambe balongaka ye te. Dirigeant yembaka nzembo oyo elobike bitumba oyo toza nango eza ya bonzoto te eza ya molimo na ba génération nyonso papa balongaka na bango yo te pamba te bokonzi na yo outa nango likolo papa nga na telemi nano moke wana bandeko bazali oyo bakoki pe kobakisa likambo moko umibale na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Merci tata Molimo Santo ndenge opesi biso maloba ndenge toyouti koyokela epa ya papa président papa makambo oyo biso tomona oyo toyoka na ndenge lelo tozomona mopepe komi makasi soki totatoli te eza niongo epa na biso pamba te yo moko papa ozoloba ete obateli biso na mopepe kasi na mbula tomibatela réseaux sociaux papa ebungisi bato makasi makambo oyo tozoyoka oyo tozomona bana ya bilembo bakomi koningana position eza lisusu te bazoyeba lisusu kose fixe te mpona makambo ezolobama. Est-ce que papa Simon Kimbangu kiangani ye penza obie ye te makambo ebele ezolobama papa me biso likambo tomiyebela yango uta kala pamba te bambuta babandaki koyebisa biso makambo
toyokaki makambo yango esalaki ete mopepe oyo ya 26 tango yaka na 2002 biso na Ajax tobuja te totelema kaka ngwi sima na yo tata molimo mosantu pona kokende mosika mingi te. Le 6 avril 1999 tango inauguration à résidence oyo ya papa Mfuma Mbanza salemaka Ajax toutaka Kinshasa toyaka ebele plus de 200 personnes. Sima ya inauguration le 6 avril papa Mfuma Mbanza akendaka na Kinshasa kokende kofongola amphithéâtre atikaka biso awa na Nkamba ayebisi biso ngai na keyi kofongola amphithéâtre na Kinshasa me bino botikala awa na Nkamba na papa Simon na tiki bino na tata musala ezali na Kinlongo ya mama Mwilu ye moko koyebisa bino soki musala nini bokosala ngo na ye ezalaka na biso opportunité pamba te makambo ebele elobamaka kuna na cimetière mama Mwilu na mikolo oyo tosalaka pona kosala musala oyo papa Mfuma Mbanza tikelaka biso tosalaka nsamba kuna tongo tobandaki kokende kuna soki toke tobandi koyemba tozeli yemei ata mokonzi abule aye tovandi bambuta balobi ye moko pe tata molimo santo abandaki koyebisa biso makambo ebele. Alors kuna bambuta ya zunga bazwaka maloba na 99 na avril balobi papa biso toyebi yo lokola tango na yo ekoki toyebisi yo banda lelo telema ozongela makambo na yo ozongela lingomba na yo pamba te papa Simon Kimbangu oya 21 ezali yo bambuta bayebisa biso yango papa pe bayebisa biso yango yo ozobombama me biso koki kobombama biso te pamba te toyebi yo na kala tobandaki kobenga yo ngunza toko siko lokola tango na yo ekoki papa biso tolobi telema osala musala na yo otambusa lingomba na yo nde na occasion wana nzembo oyo boyokaka toyembaka luba kundi twendieno mwana ngunza vandu suva kyandweki yala seke yalenza buyilungidi entinwa swama ya la seke yalenza nta